Bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka ya RO vraiment bozali kolanda biso na kati ya chaîne na biso ya Famille Libota News à télévision. En tout cas tolela bino ya trop bande kolanga na pesi bino bambote bisika bozombo mbote uche pande kona bino na dejiamba vraiment ya Famille Libota lela bino ya trop to pesi balobi Poutine de l'écriture maman Belvi Kandi la patrona na musala kitoko zali kosela so maman. En tout cas vraiment merci beaucoup à toi pour la film oh zali kopesa biso avec impact la film mo kitoko balensa kitoko vraiment et dans la carte la film so la famille to sing na biso to kende ko consommer film la so sika o ekoti vraiment des dogs film mo ko kitoko bande kolanga malgré to zali kolela vraiment la carte na biso maman Belvi équipe technique vraiment beau c'est fort pour na son vraiment et ça la bien en tout cas beau meka ko bongisi la so likamba son parce que maybe vidéo là c'est ça la machine ils a passé pour ko bongisa mais les restes étant en tout cas tout vraiment en tout cas to meka ko beta moi c'est to meka moi ko vérifier par rapport à son tout dans la besoin to yo kaka maloba o ezo bima au bactère bazoloba et non bason ezo bima ezo le cancer voilà vraiment beau téléphone likambwana doit vraiment la posa nango ezala kitoko makasi wana nde eza meilleure façon o biso to lingaka chaîne biso ezala chaîne ça Belvi TV bongo nde to lingaka yango tant to yoka son vraiment to yoka bien to ana tina wa matcha volume makasi te mais ezo pesa biso déjà kitoko makasi voilà bande kolanga en tout cas to ke ko consommer film la de dog ay kandi na lobaka film moko eza bien eza les bande mais to sentir d'ailleurs que film oyo en tout cas et pesa makambo donc to ke ko vivre ba scène ndenge zoleka mama étoile na mama Belvi ba c'est les belé en tout cas to kota na kata film ya biso bandi kolanga yango wana nde ki première partie nanga on la misana tango nyoso ko ya koloba soki na ye vraiment bandi kolanga après tout zali kokota vraiment ka le bozomona ba deux dames na biso hein ba deux dames na biso balobi 1m86 Alex 1m86 de nous babi ba yoka guma kasi babi on tout le monde à 1m86 Alex avec Davina à poivre à poilisation ya ba Davina bande kolanga bon tout là pourquoi na libino vidéo o ba ya ba maman nanga bande kolanga basi ya mibali na libino vidéo pambati parce que Davina a poigné ngazana aza vraiment mako abiso. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Balobi Davina Nengazana a continué pour Davina Zokana Souté. Balimou ici Davina la circulation. Voilà, c'est l'on va dire. Bango balimou ici Davina la circulation. Oh! Davina peut faire bon devoir, ben la boucle au pain. Davina peut faire bon devoir. Biloko Davina peut faire qui m'ont ben jusqu'à présent. Donc, comment on a monté sur les réseaux sociaux. Donc ici pour dire que bon le Davina kimi oh mais Davina sera kimi biloko bino boye na ngote boye ko la certain donc c'est que bino ne mutu bokimi bino ne bokimi yango la vraiment ton na mona ki vidéo oyo ya Alex na Davina c'est vraiment bien dans l'ambiance de chez nous tu vois l'ambiance de chez nous biso vraiment tout dans la bon moko balobi bisika bon moko ezali nzambe de va na kati. Et la famille Libota vraiment bana nzambi bazana kati o tozalaka bon moko en unité nanda ke lo mo be devina lobaka era zongi tanga ucho bota tanga zongi aloba ke lo mo be par rapport ya tanga zongi batu yo kokuta batu aka kokuta degra ayo kuta sunna na wana devina ki kuta bango linga bota ki kuta mo bata sika ba tout à le bien en tout cas c'est que j'aime chez nous to zakala motema moko te ke o yo kuta mutu mo ba sika yo ofimo sa so kinde to zakala motema wana te
tozalaka toujours wana donc mpona mutu nyonso oyo akoya tata mutu asika tokendaka lokola neti mutu asika kuta aza wana te lokola toyebana kala vraiment mais osentir ke bato asika parce que eza eloko oyo mama alakisa biso eloko Belle-Vie akotisa bango na mutu Belle-Vie mpena akotisa eloko wana na mutu donc bandeko na nga yango wana eza primordial mpona biso yango wana vraiment etikaki nga natala Alex na Davina so totali bien bauti so bokomesana bamesani kala mingi te parce que pendant Alex a joué qui sous les drapeaux a joué qui mon film là Davina avec nanu azongeli biso te quoi Davina avec nous azongeli biso te mais comment la bango ne baza déjà ensemble on sentir que bolingonde evandi na kata Belle-Vie TV une fois que bomona na ta bozona bino tante ya kozala mutu wana mais une fois que okute na kata Belle-Vie TV yo ye pa en tout cas bolingo moko ba manifestaka ba dekolanga elingo lobake mama Belle-Vie nde a transmettre bango bolingo wana a transmettre bango balobi soki oza mama oyo ozopesa pa bana yo bana ba copier mama bota solo za kabongo apesa bana ka oyo aza nango alors comment la Belle-Vie ndenga zala na bana na ye en tout cas mutu no soko ye tellement ka kabola te azaka bien na mutu no savanda bien na mutu tout Belle-Vie avanda na bien azala te ko apona na kabola oyo mwana oyo déjà zala bongo te Belle-Vie zala bongo te Belle-Vie zaka pona mwana nyonso alors eloko ala etikali pe pona bana bango bana etikali vraiment la mutu na bango pour dire que nous sommes famille attends nazalaki te temps na ye kokuta bande kwa sika il faut accueillir bango il faut nazala bango bien alors en tout cas eloko wana vraiment esalaka bien et puis jalousie moko boye ndenge ezalaka na ba groupe mosusu to mona ko ona yo kila moninga jalousie asala soki bilo moko boye po ye moninga ye babiloko wana na kati ya Belle-Vie TV ezalaka nango te bandeko na nga ezalaka te siko po makambo wana ezala te ezaki parce que uche pana ye moko Belle-Vie ayebi ko encadre Belle-Vie azana ana likabo ya ko encadre bandeko na nga ana likabo wana nzamba pese ya ko encadre batu ana likabo ya soki apekisi mutu likambu mutu pa yoki ana likabo voire même ya kozomoni o tobengaka ba shege azwi pe shege moko boye abongoli se motema Belle-Vie abongoli se motema azana na motema moko boye o ezaki ya mutu mo boye ayebi nzambe te mais à travers Belle-Vie ayebi nzambe ana motema o ezaki mwana moko boye atosaka baboti te mais à travers Belle-Vie mwana na komotosa baboti bandeko nanga nangaki na soulever eloko moko par rapport ya ba film na tote kotala Ziguière film wana etenga beaucoup na makambo ebele vraiment film wana bandeko nanga tomoni ndenge non film yes Ziguière ete biso makambo ebele na kata film wana makambo ebele bandeko nanga totala nani oyo tegra na Miss Kalunga mwana mama Kalunga bandeko totala moi différence mo belinga vraiment ça la différence il y a mwana mama Kalunga là qui est impoli ou azaka na TikTok ou azaka na Facebook na mwana mama Kalunga il est impoli ou azaki pas Belle-Vie la famille faut to comme à niveau wana ya ko sala mo ba critique mo boy mo ba bilo mo boy o esa différence ya Belle-Vie na batu mususu faut to comme na loko wana bon moi la miss donc qui est politesse no salaka mais pas Belle-Vie qui na o sentir que qui est politesse mo na ndenge mususu différent différent la famille. Et elle s'appelait que bazaki peme na coach. Bazaki peme na coach Belle-Vie Kandila patrona.
pour miss à ça la monka tika ça la main il peut pas sentir que et si ka on a rejouer et si ka ba grand parce que bébé peut ça makambo bébé au moins la casting do yé moko au moins ozana oya yo moko ozana oya yo mais ya baki selio oka formation makasi tota ba Kenny mikolo ko Kenny do mon était Kenny Kenny de nous tala makambo ba pesa kana kata Bellevue TV o senti ki bazana encadrer moko boya bien azoye ba ko pesa ba makambo azoye ba ko coacher bango azoye ba ndenge ni ba rôle na bango ndenge ba ko jouer yango parce que Bellevue bango c'est ba za wala ton ba jouaka atoza na oya yo moko beva bakela bango elo mo boye abakisaka na ko jouer na bango toyoka Alex ndinga loba Alex loba makambo so Bellevue ndinga ndeko ko jouer ko sabe lekela yi si lelo to moni Alex abimi boye c'est parce que Bellevue a changé kai ndenge moko ya ko jouer ye abande ko jouer ba rôle té mais Bellevue a changé ata so toke pas Vini bomoni Vini so hotel ba rôle Vini akala Vini avec un rôle moko ya homme sérieux n'est pas so boza d'accord nanga un homme très sérieux azalaka calme mais lelo Vini Vini a comment jouer ndé mususu Vini a changé identité nyonso na c'est grâce à Poutine beve koti se Vini makambo susu boy o isa ke Vini lelo Vini akoma polyvalent ako jouer na boy na ke musika te to ke pa Maman Étoile o bison tebe ke Maman Étoile ndazana ya joua ka ba rôle moya olela ya ni metala lelo Maman Étoile tala toujours na film na biso o ya les dogs o ta déjà à lire Maman Étoile ok na biso tande Maman Étoile a pesa so makambo mais bele ka Maman Étoile ya olela donc pour dire que azana alinga muta dans la polyvalent muta joua ka ba rôle nyonso pour que partout bakokana obengai eloko wana eza na batebele bana motie bana talent wana te bana don wana te ko transmettre batebe bana don transmettre te yango le monde koza pembe na Bellevue ko jouer pembe na Bellevue c'est une grâce kozana kata bela production c'est une grâce yango moni keto jalousie zo kota makasi bato ba jouer te ba moni ka mote tikana baby sakaka na kikana panza na loba bwena loba bepoka ka abi makama be po changa na ba film te pas coach changa te parce que baby coaching makasi zalaka ya jeti ya blague te donc Bellevue azana oya makila et puis quoi atangi na baki c'est le sumaeli yaya et puis sandini bini mombolo be pe sandini déjà bongo en tout cas même Davina a pas Davina bende ko jouer mais lelo Davina na scène wow akokana ba misusu te ole tozo mona yo akokana rien Davina oka bartiste tozanga bango ba pesa makambo dans le niveau moko ozoibete apwa Alex ayana makambo na kata Bellevue TV to moni bat basengi Alex na DDTV batibele balobi en tout cas biso to moni oka na Bellevue TV oui ye moka lobango azaki sika onde ko juma yebana ki na ete ozomona eloko isala batunde keto ya ngwana ngana lobango ya muto abimisaka muteze bisika muta yebani le to beta lisolo Maman Marie-Hélène Maman Marie-Hélène lelo Maman Marie-Hélène akufi mwana par pourquoi c'est parce que abokwa mina maboko Maman Marie-Hélène kotika mwana na âge à 6 ans ti 22 ans mais maman na iza muto abokoli muto abokoli bandeko langa 6 ans mwana muketi ba caprice ya 6 ans mwana première 6 ans 7 ans 8 ans, si jeune fille, grande fille. Yaya.
aza mwana na koleka maman aboti kobota ezala koboti pas esili oui toloba ngo kobota mutu akoki okufa oke kobota okufi oui c'est important na mutu aboti mais kobokola pe eza facile te bandeko na nga kobokola mwana akola azo éducation aza na éducation moko ya bien c'est pas facile po koki kobota soko ebi ko encadrer te mwana wana tengami azo éducation pe mabe au perdre pe mwana komi kuluna oyeba so eloko c'est tant pas bomina yo moko maman abomina bandeko ne po nini encadrer mes zaki ya malamu te mais moto encadraka pour élever mwana na 6 ans a comme une grande fille à l'université et à facilité alors ils a bravo maman Marie-Hélène bino ba obozo ko sele ba la livre bozo ko loba ki boye o botika maman Marie-Hélène pardon botika maman abisa vanda kinako en tout cas bino ba sans moi voilà kuna to ete to na sujet na biso to lobela to na sujet ya biso ba boyo kagula kata famille bote bilengi moko ezaka kuna bolingo ya solo amour vrai o besoin de transmettre na bana na yango nde ezalaka yango nde renya la kati na biso renya tina ba chroniqueur a belle vie biso nyonso bolingo tozaka na bolingo ya solo toi loka ba l'autre te boyoka guma kasi voilà la famille qui kaka pona sepela ki na vidéo vraiment la baki non fona ya kola biso bilengi na sonde za na kata famille bota ndenge tozalaka ndenge to se comportaka ndenge to vandaka ndenge to yambaka batu ato yelelo to koyamba yo na maboko ko fonga sans haine sans rancune mutu mwa yebo to tozala ngoti yango sengele ka photo ya kola kisaka bino to tozomona bande kola sa famille botabo et ça la so plaisir et ça la so plaisir attends donc la Davina apo moko be actualisation mo bazo finga ma poka kaza pembe na belle vie yango ba ofinga yango ba osanya so bande ko photo loba ba yo kago. Voilà la famille, en tout cas, na tiki bino vraiment, na sengi na bino, bon s'abonner, bon partager, bon liker vidéo, pour ça la saute bien ma casse. Bon encourager à biso. Tant que n'est ça la bouille, n'est que bébé, à biso. Bon encourager là. Ok, na tiki bino, on se retrouve à la prochaine vidéo.